Pourquoi même Gaël Show? Est-ce que le Gaël Show a important nini na paiement il a fallu pour pas ou non qu'est-ce qu'il a fallu pour pas même la musique il a fallu pour pas le lot important si nini que la manique paiement a fallu pour pas on va réfléchir sur tout ça va benga bino avant on va pas la lettre na lettre oyoyo pourquoi bureau ya fallu et juge décision oyoyo on va réfléchir sur tout ça va benga bino avant on va pas la lettre Bonjour, merci na confiance et na fidélité à chaque fois. Vous pouvez saka na biso na mère de Jimo Acti Télévision wapi ngai ndeko geti sama za bongo na plaisir ya kozala bongo liboso ya caméra pour na kopesa ezali bongo toujours ba information na cadre kaka ya divertissement. Vous savez très bien que ngai geti sama sur liboso caméra na beta kama solo za bongo est important parce que ma solo est important pété zalaka. Eh sali. Merci nayo Mardoché Mawiza na sima caméra. Merci nayo sali réalité ya kopona ngai geti sama molobeli na bino ya mboka mona musala na bino. Déjà lelo tozobeta bongo masolo ya artiste monene ya mboka na biso Fally Ipupa. Vous savez très bien ngalo barake Fally Ipupa azali parmi ba artiste oyoyo azakana ba fan tina kata ba église. Au monde à papa mon limo centre si marié j'étais mais l'année n'a kundolupe fan ya Fally Ipupa. J'ai vécu des choses que je parle. Au monde appelle maman na protocole oh maman présidente oh président ba protocole oh nga chef à jeunesse mais l'année ye pena nga ba 4 minutes fan ya Fally Ipupa. Et Fally Ipupa la ba belle fois que bazali batu oyo bazo mériter ba respect et belé parce que le lot Fally Ipupa lorsque la roue est vrai ba événement libana moka où il a beaucoup plus que à défendre kaka Congo bakina ko tomla oyo za bongo honneur ya Congo pe drapeau ya mboka na biso. Merci na Fally Ipupa par rapport à l'activité nyon surtout aussi ko les 4 arena tout moni ba concert partout Fally Ipupa a otaki bongo ko evre ba mikolo non surtout en tout cas na pesier ba moté à passant peut profiter na bino sabino que Fally Ipupa pe aibi bongo la ko joie décision en tout cas ezali bongo signé et pas ya directeur ya victime Edi Badiata wa ezali bongo directeur ya marketing ya Fally Ipupa avant que to fongola ou to sala quelques lectures ya lettre ngo na repesa bongo longonia vraiment na mona mboka Edi Badiata pona musala ki toko oyo sali c'est-à-dire répondre réponse au bakongomani belé au bazabongo ba fan de la bonne musique ou bané ko se poser mais pourquoi Fally Ipupa ozo se comporter boyena bato memina poto au moni lelo bato ba ko zo salité moko bala tsango Fally Ipupa et même ngai na nazali bosu ya caméra na ko lobango mais comment Fally Ipupa ba créer na kombo ya sika Fally amemi ba kronima finga Fally amemi ba kronima finga. Et aujourd'hui, tout le monde a le rôle à Fally Ipupa, après ça qui moi sens mouki, c'est-à-dire au fini, bah memi au poteau. Au fini, bah memi au poteau, bah prévésali to yebi, bah comportement le roi à bano amiki, bah gel chaud. Au bah ko sambu samusa na biso obi to kenyelango, to futelango bah silabis, to futelango bah mongo to beta bah makolo pona koye ko la musala oyo. Mais ezana ba tu mususu na musala oyo bah sala rango le rôle à mutu moko boye. A beti libaku na kaka kuta nango abandi pe kosala oui okoki ba classe amilaité pour devenir un journaliste et même pour devenir un chroniqueur mais tu dois respecter les principes et c'est nous va dans la déontologie et éthique journalistique aujourd'hui musala oyoyo et kenaki na kotenga ma cause et ba musicien na biso
au moins un musicien moko azana ngamu ya batu ba fingela ka batu au moins un musicien pe ya droite azana ngamu ya ba journaliste na ye o ba fingela ka batu mais les choses grave fali pour par coup de chapeau nazo pesa bongo na directeur marketing na Edi Badiata voilà peut-être la réponse exacte au ba Congomani tout ba linga musique a fali pe la bonne musique bané kozela bané kotala pourquoi même Gaël show est-ce que le logel show a important nini na paiement il a fallu pour pas ou non qu'est-ce qu'il a fallu pour pas même la musique il a fallu pour pas toyé là tu le vois maniquer de John là c'est cernanga on a eu la chance pas chance mais de travailler ensemble ba chaîne le quoi ba Ken Piana j'étais chez Ken Piana na zakapé bongo na ba Afrika elengi pas Mike Lokamba vous allez ba maniquer voilà lelo important si nini ko sala maniquer paiement na fali pour pas bande ko balande émission na jo Sabino ba mema et loko mon côté ba mema implice mon côté paiement ya leader ya moko na biso fali pour pas lorsque na zo de émission on a ça l'émission oh je suis pas de fali pour pas et na ça muto fali pour pas je suis que journaliste et si je me donnerais la position na repesa la position te loko ba jar ba maniquer loko ba jar ba grâce temo aujourd'hui tala ba loko ba grâce temo bana moko bo bazwa ki bango na balabala et ba lingi mubali oyo asala musala internet a mema na internet pour ne pas citer l'air non parce que ba dara li sous-souté au futa master na biso wana nini mubali na yo aujourd'hui tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui alors grâce temo au fouti bidi partout yozo kende ozo bomaka relation ozo sali ba comportement ya bato au monde ba biloko ba grâce temo lelo ezali ba comportement ba Karine Mokonzi bazala nango alors lelo grâce temo ceux qui yo kopera Karine Mokonzi lelo Karine Mokonzi azawa Ngageti Samba so écoutez une émission oyo abonnez-vous et partagez commentez et au sala bongo plaisir pour na kaka ko soutenir émission ya Geti Samba pe ndeko na yo congolais na mère des jumeaux télévision donc ce romoni ki nalo mabeto malamu komelanga na ba commentaire ko finga na otena numéro na nga pour na répondre yo anjilwa to profiter to tanga nanu lettre aux aki bongo signé pas Edi Badiata na lettre on ba komi boye groupe Fali Poupa nous venons ici informer et rappeler quelques chroniqueurs et youtubeurs invités aux trois arénas n'ont aucun engagement avec une victime, ni avec l'artiste Fali Poupa, ni fondation et encore moins avec l'artiste. Lettre Oyozama Moulaï, je crois très bien vu que Michoua. Mardoché Maouiza a reçu l'effort au niveau déjà la régie pour l'accent bino malem botanga ngo pena bino mo très bien nabandako na lettre oyoyo pourquoi bureau ya Fali et juge décision oyoyo et juge décision parce que bato ebele ba komaki déjà koloba bato ebele ba komaki ko déplorer bato lokwa ba Jael Mso j'ai les choses qui abani ko finga na intimité ya ba maman na biso na habité bazo simplifier comme ba maman le grand mutu mo tanga gâteau le grand tanga lipa le grand mutu mo na habité au moni lorsque ba comportement mabe o ba zai ko afficher yango ba tu bana ko mona toujours ezali Fali Poupa yango moni lelo ba tu misusu ba zata linjaka Fali Poupa te ba sala ba guerre na Fali Poupa ba répondre na Fali Poupa mabe cause ya bana moko ya miki o fallait pesa bango chance papa maman bon raté vu le roi aventure bon raté vie alors salité wana nyo surtout bana au monde ezali ka Fali Poupa oya ne ko tinda bango Fali Poupa tinda ba tu ba finga ba golo bi ke Fali Poupa sala plateforme na ye oyo amema bango la poto ba kronima finga pona ko finga ka fere tout le monde qui va dessus ozaki azo finga Fali otali ke azata linzaka ya Fali Poupa ata linzaka muti pour sanité parce que Fali alakisaki bolingo na ye na biso ba journaliste Fali alakisaki bolingo na ye na ba chronifuati o amimeri na poto merci na Kisinjora na peso ba moti ya trop merci na petit Fali oyo
bakendaki mikili mpona kosala boulot baprévu ezali tomonaki Kisinzoka à se comporter vraiment lokola moto azalaka pembeni ya artiste monene na mboka na biso. Pourquoi pas na Petit Fally tomoni azobeta basokiete na ye tomoni asali te bafeaturing na babasta ya biso mosusu baza na nzili tokotanga kombo te mpona kofula bato te vike basolaka biso fo tokokende na bango kaka nde bakokende na bango boye. Nga yege tisamba posa ko bimisa makambo mardoche le roi azotala azolinga te na bimisa batu misusu bazwa courage ya kolela manike lelo aussi courage ya kolela parce que lettre za signé te Fally Ipupa aza na engagement na mutu moko te ni sa fondation Fally Ipupa aza engagement mutu moko te alors ba règlement de compte non surtout boya nango na batu. Est-ce que vous se comportez nini? Au moni lelo tu as mon arake, naza peme na Fally, na peme na Songolo, soki ba kangi ngai na obima. Ngana bomi na nga mutute, ngana sala violer na nga mutute, ata na sali neni ba kanga na obima na ngai. Bo créer na stratégie ba gana mort d'homme te. Tala niveau Jaël Show à chaque fois au finga ka Koffi Olomide. Et Koffi Olomide na moko na biso to ki na ba ventile te to za trop qualité. Fally Ipupa oui, tu fais la bonne musique, on la Congo Soul oui. To robete lo maboko, à chaque fois na bete la Fally Ipupa maboko. Lelo so ki na mboka misika oyoka ba tout no ko wuti wapi, wuti Congo Kinshasa, olobi oui, le pays de Fally Ipupa. Donc on mona que et ça la rappelle bien parce que kala Isaac il faut tout no ko ti pays ya mboka ya franco lo momakiadi. Mais lelo ba Fally Ipupa ba ya pe na innovation na musique. Lelo luka mutu nyonso tout na Congo mobimba. Au mona jeune nyonso aza na musique ya Fally Ipupa la téléphone na ye. Aujourd'hui moi Geti Sama je parle que de Fally Ipupa. Jour pe aussi en kena lobela pe leader mususu na kolobela. Nga lukwa kwa nga pa leader moko te nga milengisaka te pa leader moko. Na profiter na fond la paratise moko. Au moni biso ba oyo tozaka batu ya batute nde tozo souffrir. Biso ba oyo to kumisaka batute to fingaka batute e bino ba fan bolinga biso te e bo créera pe ba kolipo na biso te. Même ko lo biso ba Geti Sama to se déchaîner to na ko fingaka batu o mona bino bo bandi kozwa mbo ba koli Geti Sama tato tino mo koli le kan agence o ata moi $500 mais loko to fingaka te. To zo raté to bimaka ba faux journaliste to bimaka ba zozo to zanga succès selon bino. Mais muto ko bana ko finga a dépasser ba limite kaka bino wana ko fingeleki to monaka à l'époque bano amiki ba janvier Mukonzo ala naka sœur na biso Christine ala naka Kisinzoka ezalaki batu misusu ba créer kabal ba créer loko na bango ata yebi mutu wana te. Soki bandi ko finga muto ba pese mongo finga mutu wana ako finga ye lokola betana tanzango bi ba betana tabale lokola mona muto même si la couper ma dofolo. C'est grave. C'est grave. Tozo kende wapi na musique na biso. Niveau guerre ata la BCBG na maison mère ezalaka pe ya ndenge ya boyete. Ata bi ke lelo ba guerre yango ezali. Alors ya oya bino eza cadré te. Les deux a cadré. En tout cas, Fally Ipupa, bureau na décision zui. Et la décision à base D. Pour ceux qui ont la décision à base, de zongawa, de repanza siko ya toujours. Pour que ce pas moulangi za la raté. Parce que bon lingato ça rend bino boy. Et de la kaso à base D. Ah bokena ki poto. Et changer nini. Est-ce que poto on a qui savon et sili Nengema sanga rock kilo la lobaka. Pour tous les savanté. Pour tous les savanté aussi la té. Na comportement nyon surtout Jaël Show au se comporter na niveau mikili. Ba comportement nyon surtout Jaël Show se comporter na niveau ya mikili. Ya kofinga kofi, ya kopota na même na nekona yo manike. Lelo soki ozonki sasa au vivre wapi. Non surtout pour le pour la Fally pour na Koffi Olomide Koffi Olomide azana onani aza ambassadeur de la musique ya mboka na biso
lelo soki tozomona fali il faut tobetela Koffi Olomide maboko eza bongo eza logique. Pourquoi lelo soki fallait échouer bomoni Koffi Olomide mais soki lelo fallait réussir wala bozwi maboko tie aigle oui botika Koffi Olomide kimia Fali aza mwana Koffi Olomide et Fali Poupa je crois très bien que Roland émission oyo je sais très bien que tu as Fali Poupa bakota la émission oyo et prenez cette émission oyo partagez ça botine nango Fali Poupa ça sera mieux yemoko alana que ngana juste un porte-parole ba kongo manu balingaka la bonne musique pe ba fan naye oyo bazaki beaucoup plus na kolela Fali Poupa zo boma musique Fali Poupa mibana wana Fali Poupa mibana wana e ba misusu ba bela ke geti sa mayo ke potote parce que yo finga raté parce que yo peut sa tendance cité alors ceux qui potongoza pona bongo biso na finga pe ba tu peut sanga réponse ceux qui ça pena bongo na bani pena ko finga ne ba to ba finga ka batu wana ki ponga ba memanga leader moko memanga poto bo peut sanga pe réponse vous peut sanga réponse. Ok, potote, parce que au moni, yo zaka trop net, o zaka mutute, yo olinga ba polémique, non, tozana ba manga ya niveau ya osaranate ya nkele. Puis to ba pratika, pe mi ba tsa ba minoko ba yuma ya façon osaranate ba yuma. To ba pratika, na kumisa wango penza. Na kumisa wango na pratika ngana njilo. Choko ye penzo okutala. Geti Samba. Oui. Na travaillera pas qu'un piano. Na film, oui, très bien, qu'on zaka finga ferré, qu'on zaka finga fabricas, qu'on zaka finga. Na coco fonctionner qu'on a malamuté. Et ngam ta longolanga zala tenga zo appelle ya yemoko ya ken pena kemikili. Geti Samba ya kokota na analyse, au renforcer les choses que ça implique. Oui, lorsque na qui appelle ça y a peu bien à mon que Nekolanga Ken Pianazam qui était le monde de la télévision. Era benga kinga yako au remplacer nga pena kinanga poto. Tout cela est très très bien mais lorsque na kinaki non se senti que a sa place nangate. Sa place nangate. Comment par exemple moi je peux commencer à attaquer Ferrego là on a un problème na vérité. Na contrat mon côté na sidagi na Ferrego là oh le loke et à respecter en côté pour nga na bana guerre na Ferrego. Non, je ne ferai ça jamais dans ma vie. Jamais. Maman n'a pas finga. Maman Samba le bamoni parce que non Geti Samba moine a finga. Eh ben ni vous dit ça. Pembe certifié à mon anga Geti na finga. Maman a l'autre roba Jano Mukinzi maison équipe nationale. Maman la qui Geti Samba a finga. Foné mo yeme. Ata la pena ki ngai na finga ata base africaine union africaine alors bah on se plaint la été parmi batu oyo balobi ki Geti Samba tu dois parler Geti Samba tu dois répondre ba arti non surtout ba chronifaute ba chronima finga oyo Fali Poupa alongo lipe alingine ko travailler na bango te décision Fali Poupa tika la marque wana oyebi lelo bano amike wana ba baby celebiso musala Bino, surtout dans Bino Misatouana, qui s'injora, qui pardon, Jaël Chaud, Maniké, Grastemo, vous avez Bino Belé, mais Bino Misatouana, BBC et BBC moral a Fali Poupa. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, Fali Poupa pour amener ma moutou moussous n'importe comment il passe. Le Fali pas même ma journaliste, ma youtubeur n'importe comment il passe parce que bino bon BBC réputation ma journaliste et même ma musicien le roi Fali Poupa. Lorsque vous sali bon et pas Fali Poupa. Ba o ba ko ko m'appelle obi mutu mususu ba rolobanine. A rota la référence na bino. Bokei poto bo porter un plus ni l'orchestre Fali Poupa. Bokei poto bokei ko nuire artiste Fali. Lorsque Fala Joakibino par rapport à boulot, à Joakibino kota lokola na boza pemeni ya communication na ye. E bo ke kuna bozo sala ba marketing ya artiste na bino comme produit na bino que fallait ko beta venez beaucoup ça vrai la bonne musique. Est-ce que bo ke kuna bo sali nini? Bo ke na poto bo mo senga na bino ba mongo. Toujours yo ka bino bozo senga na bino. Et réputation nini voilà on a poto e bo kenda ki wala. Naba oba zongna oba tikali réputation ni bon on a poto.
vous avez crédibilité à mon côté. Lorsque tu as ma camboulelo, tu as chanté, tu as na bana, tu as chanté, tu as ma famille, tu as ma famille, tu as sur balité, mon linga pour que nous bala. Si vous avez la maman bokilo atala ke soit bokilo na ngai. Balba bongo ma dossier ma wiza. Bokilo na ngai, ceux qui s'aiment na ngai, afinga kabatu, sanité na niveau de la télévision, internet, à mythique à bongo. Nous avons besoin de ma vie privée, mais nous allons rester seulement dans la vie professionnelle. Il y a beaucoup de gens qui ont bébé sa musala mami il est là. Bo bébé si musala mami il est là. Bo bébé si musala il y a ba marque tabu ba sien abiso ba na musala du bosso na biso ba Francis Kakonde. Bo bébé si musala ba Francis Kakonde. Hein? Et là, on a porté le lot. Est-ce que le lot n'a pas de non, ngai peut avoir successeur na ngai. Oyo va copier ngai, na ça boulot le kolanga. Alors je ne crois même pas que vos appels de successeur au balanda rapé bino que non, ngana lingana finga ba tulora de gel show. Je ne crois pas. Lingana finga tulora maniki. Je ne crois pas. Jamais. Manque de respect vis-à-vis artiste Fally Ipupa. En tout cas, Fally Ipupa qu'on peut sabango chance té. Boyba que nion surtout au bosala qui ba règlement de compte na bino et je la bino qui ça. Eh nga yo finga ki Kofi Olomide, Kofi beta e kao. Boyebi Kofi na comportement Kofi eh. Nga la bo sebelane waze ko lobaka. O salinga pena likambu to sukika nenga ba justice. Po kuneza rappel bientôt samba to koma. Tel le groupe du roi maniqué, batamo quoi pour créer cabal mon ya Willy Mouchen. Qui ya Willy Mouchen, abane ko zwanga j'étais mineur. J'étais âge de 14 ans. Yo, ya Willy Mouchen ngo tolo baka na bongo. Bo bakalise utano ba bo betane kebo. Yo, asimelo singo betanzango tu zakanini. Après temps et au moins va fongoli au mi se komi. Bon moi na pétissé bino mi tout hein. Batazua, boté songi soya ulusena akangisanga na kosa ki na ngape. Regardez, une femme. Lorsque vous dites qu'il n'a pas éduqué une femme, éduquer toute une nation. Est-ce qu'il n'a jamais maniqué, n'a jamais Gaël, Jaël chaud, n'a jamais grâce témo. Yo grâce témo, au zemi ango ya Fally te yo zemi. Yo obibano kana musicien nyonso. Ne ba te so ya le kumpo na bino ba journaliste. Na esarabino à chaque fois, botou na ba ancien na biso, surtout ba ancien na biso abasi, o ba kena ko se réfugier ko voir la mamite ya poto. Et pourquoi ba kima ki ça? Ba kena poto ki a pour la sentiment, ba kena parce que la crédibilité à mon côté. Parce que ba iba ki na ko zabango le roi ba mi teneur na pas musicien, ils ont joué na bango alors ba ki ko se réfugier na poto. Allez yo comment ka so fa na batu, ngana bimana wata, ngana bimana nano, ngana bimana kabose, ngana vivre na nano, ngana alors imaginez. Na mobali na yo, hein, niveau mobali na yo. Ntela pela niveau mobali na yo. O tsaka na niveau nini. Muto ma yelo zarana payment, o tsaka na niveau nini. Vous faites la honte. Na vie na ebité na route la nzaba ko pesa ba jara ba sipe le kwa binote ngati na roba na ngati ba rosalaka na rolinga tu akuta na basi ba jara le kwa bino. Vous êtes danger pour na mboka oyoyo. Vous êtes danger na société. Merci na yo mardoché ma wito comme l'option na suka émission baby qui nga geti samba air mon na zarabo mongo soko sepe l'émission au numéro geti samba jawala sur lingi au pesanga news me porter correction na par rapport ya actualité na biso ya mukola lelo au bengi me ko finga te pardon nga zaramuto na vraiment na éducation malamu. Merci na mardoché ma wiza merci la tournure surtout moi na ko pesa na ba motité parce que boka bana binoté Bokabarate na oboka nan. Alors c'est le qui nga geti samba na okata suki te manefu te tiki mangu ayesanki no geti samba kata suki kata manefu zonga nengo za kini na zongi. Aussi lotana ki mangu ebisinga ite na okata suki te nazana nkaraboy. Mais na opé sa position moi geti samba je vais travailler avec qui na opé sa position bientôt là. Non, dévoiler que non, je travaille avec lui. Sur mon niveau, moi, que journaliste à travailler dans le monde. Ni dans la sabine, il faut apprendre. Merci beaucoup de vous abonner massivement. Bye.